balani donc nga nakoki susu kotia matoi na nga na mutu mosusu te nakoki susu kofungula misu na nga ekende pa mosusu te tangu mamsa yabi kaka na portail ambiance ebandi wana ezalaki na cadre mosala na ye peut-être amelaki biloko peut-être aza na baétat moko boye oyebi te osali nini obimi libanda omoi ndenge bamabala mpona nini bamabala ezowumela te bakoze ya bainfidélité soki nakosi baloba Boloko ko officiel ya bakuki gauloise à vie babi DG yemoko boloko ko maman bébé maman ya batu ya sila bisalu bambote belé place aux aleli merci beaucoup na babonné na biso baza consommer biso du jour au jour en tout cas merci infiniment beau partager beau liker beau commenter et ça là vraiment kitoko makasi beau belé beau s'abonner en désordre depuis en bakaï na boloko ko officiel et si ka wapinga wabino tonton MC sentir sécurité yasuka baba kuki wasala ba émission kitoko ba émission etiaka bato à l'aise et ça qui bato batala ici tolobela ka tout ça ba journaliste na bandeko nyonso ba bonné na biso nyonso boloko officiel à tous les abaku qui mokili mobimba nous sommes des journalistes tozana pa kolobela ba fait nyonso sociaux maramu nyonso zo le kana mokili na biso il faut tout le bélango. Bien sûr, on est des abakouk. Tout ça, défenseurs, il y a notre produit qui est Mamsi la Bissalo. Mais ça n'empêche pas ceux qui. Moi, les Kamobo, ils ont les Kanamboka, tout le bélango. Ça n'empêche pas ceux qui, moi, et l'eau, Moboé. Donc, il faut tout le bélango kaka. Parce que bino finga biso bino bozaba zoba bolobelaka sila bomoni na STT bomoni na USTT bomoni na Nord T siko to komi ko sala obino bo senga biso bo finga biso lisusu. C'est pas du tout normal. Conseil pour pesa mutu kota il faut pesa lisungi en tout cas tonto sala msano bien ça no kitoko en tout cas zoa moi o ni nezo zanga o moi ton la première trépied ngo mais au moni façon ça émission faut ça lango boyebo c'est comme ça on fait au contribuer à l'autre côté ni na transport ni na mai au sala biso l'autre côté donc o yeka rapport bandi ko finga biso o bandi ko c'est pas du tout gentil tous en amité mamalam toboy ki kuluna toboy ki defa to simbili sango pour que na fin du mois to zanga ta moi ji a omelate so tali biso soutenir biso ça la biso bien ko décourager biso te s'il vous plaît to sali émission pour na mboka na biso to fingi ba konzi ya mboka te o boloko ko attention yo muto ba bolinga boloko makasi ya ko travail kasi na place nanga o yo sali musala wana comme ça ba réalité to kuta nango po surmonter ngo supporter ngo c'est pas du tout gentil. Merci beaucoup à tous les abakou qui a mokili mobimba babi maman zozola Inde bambote belé président yo na Canada bambote belé na batu nyonso o balinganga pe balandaka biso na boloko officiel chaîne nga pe MC abakou ki news ezana et ça nga mona leka na sala ba analyse bo leka pe wana botala ba analyse kitoko eza pour défendre le produit na biso qui est Mamsi la Bissalo pomba scène wabi numéro 1 ba comédien nyonso na kati ya RDC famille Bissalo bambote belé na batu nyonso oyo baza wana pona ko partager pe ko liker to linga bino il y a trop na sima caméra naza na ye moko balobi le mignon Diedo Diasco le mignon garçon mo bien lo baraté ma il belé ba prière ka makasi so yele ba système mo boye simba te parce que le sambo ne le de montezana donc ye muto sa nga pukina bi maboboye so to za ensemble na ye afongola chant namba mon vie à moi mon vieux Gauthier business babi producteur ya makasi ya mboka na biso vieux Gauthier na biso bakomela gene ya vieux Gauthier mobala mayele bakomela gene vieux Gauthier marketeur baba kuke bakomela gene ya monto vieux Gauthier bonjour façon ya mangala plateau salinga bien vraiment mobala moi Simoko Nabiso l'homme qui n'a jamais trompé sa femme eza bongo eza ma société, eza les supporter, eza pena bongo. Je l'ai jamais trompé parce que je l'aime bien. Et puis façon où yambelange salinga bien bien. Solo hein. Non katango moi parti. Non c'est on a Diedo Diaso c'est Diedo Diaso kate la vieux Gauthier. Langa moi parti on a otango le na TikTok nanga. Na comprendre que batu balinganga. Kasi oza aimé. Okota na mitema penza babako. Na comprendre que yo po linganga babako balinganga si la bisa loupé à Linganga, donc bonjour, na batunyo surtout. On a filmé, hein? On a filmé. Na à bois qui opété. Na le bien. Tout ça on te on a 4 émissions. Très bien. Tout qui non.
Tolobi yango déjà. Nalobi nga nazalaka na marketing. Mutu na musala na ye. Tikela ba chapelet, tikela ba bonbon, mushumbe. Oso atie na kasinga ojouer te. Na ojouer te. Ah, vieux gocho ça la boité. Baba ko balinga ko mingi ba ko sepela pe wa mono pe na mam so jouer. So jouer to de sevar bango vieux gocho. Nalobi mutu na mutu sala musala na ye. Bango ba sala musala nga na lobelango. Nakoki ko jouer. Mais nga na lobi na ko jouer te fona na tikala na comme directeur de marketing. Oteka bango. Na teka nanu na sala na musala donc nanu na bimisi savoir na ngate. Très bien. Non na bimisi ozala mutema na ngate. Non yo kata ngo pamba. C'est ça. Mais les années, à 3 ans, 4 ans après, n'a pas joué. Mais si mon cœur bouillonne d'abord pour aussi là. Donc voilà, en tout cas merci. Quand on a appelé Dieu d'Odia, ces mignons garçons de la caméra aussi, dans le montage, prise de vue, dans la réalisation. C'est vraiment un bon à te recommander. Ouais. Azapé poli. Te recommander, et puis dans le bateau, on a besoin de réalisateur. Ceux qui ont déjà, c'est déjà bon. Et na pesimbo te na domaze tanto. Il y a papa Arma. Oyoke loko yo. Domaze tanto il y a papa Arma na pesimbo te belé. Meta pinga l'artiste pinga meta na pesimbo na ba mbote et belé na pesimbo te na Iget Kamanzi a dit à mon ami lorsqu'il était encore 3 ans, nous on était déjà amis. Iget Kamanzi na pesimba mbote Ebele na Bosanité, Maman Marie France, et Génie, na Julius Wana na Bundes, c'est-à-dire na Bundes, Maman Nabiso, cette grande dame, Maman Marie France et Génie na Julius Wana na Bundes, na PCP Bambote Belé. Bambote Belé depuis les États-Unis, Babi na New York, et pas Eddie, Moko Eddie, Tokos na Zoaki, Tokos, ça Congolais, Haïtien, Abotami na Haïti, à Colline États-Unis. Ayebi français te bilinga la te malanda nga kaka alanda biloko na ngai alanda biloko na nga doti to solo na ye ya zo comme en anglais nga na so interpréter ngo na nini pas zo interpréter kuna mais à ce pele qui a moi un pierre par rapport à Musala. En tout cas Eddie, thank you, my God is bless you. Yeah, on est famille, merci beaucoup. Makambo sala kana bi ke Dieu do sekinga lisu zamba mystique vieux Gauthier na c'est pas une émission à l'élo tout le bilan aussi l'infidélité dans le mariage. Tout le monde a quatre couple na biso moi je ne suis pas encore marié ni fiancé mais nzamba salio grâce na mon alliance nous avons marié pour une expérience par rapport il y a mariage au koyebisa biso combien de des années on consommer na quatre mariage au rebete la biso ba difficulté nini oyo beaucoup de na mariage avant le mariage, pendant les fiançailles, pendant le mariage, et puis tant bana bayaka. Qu'est-ce qui fait na kati mariage pendant biso ba jeune ya lelo to balani après tant que infidélité moi c'est moi tromper mon bal naie mon bal tromper moi c'est donc d'où vient tout ça dans le mariage vieux Gauthier parce que toujours mon même na bande na biso libanda toujours même cas même en Congo toujours même cas c'est quoi qui pousse le marié à se tromper entre eux-mêmes. Et là, ils ont poussé les mariés nan ba koma ki inté. Nan ba koma imutu mokote. Parce que au moins net ndeko moko ayimba na nzimba lobi to lali na butu nga na lota ki ndoto en couleur mais muso zolota ndoto en noir blanc. Vous comprenez? To lali mbetu moko ya zolota ndoto en couleur nga na zolota ndoto en noir blanc. Donc, comme dans le côté, pourquoi dans le bon? Parce que la Bible dit l'homme quittera la maison de son père. La femme aussi. La femme. L'homme quittera d'abord. Et puis, Mikana Misante Lobi, il s'attachera à sa femme. Et puis, les deux deviendront un seul corps. Voilà. Donc, il y a un liboso yangwana. Avant tout, comme un seul corps, avant tout comme un, il faut d'abord s'attacher, il faut tout kangama, il faut tout, c'est-à-dire que tout comme coller serré, parce que coller serré on est à physiquement, n'a pas pensé, n'a pas au monde même pas papa n'a pas mère n'a pas au poser maman li kambobo, ce qui m'est habitué le bi tika, ce qu'on force que papa au monde ne soit mère appelle sur réponse, mais ce qui papa pour mon André papa pas appelle sur même réponse.
Ce que vous faites, papa, vous solo là. Et vous pouvez faire papa, maman, zate, papa, zate, vous sonna maman. On dirait papa et maman, comment on crame tout le monde. Ok. Il m'a pas papa et il m'a pas papa, maman. Donc, je encore. Nazolo banayo. Si ko lelo, toko koma na makambo wana te. Donc, mutuna ou azolo tandoto en noir blanc, ou azolo tandoto en couleur. Donc, tozo koka ko koma mutu moko te. Ozo mona tango balobi na biso, je quitterai. Je ne vais pas quitter na corps na esprit nanga. Donc, nyo surtout o ezalaki yanga ya kala na tiki yango. C'est-à-dire que non comme lokola nyo kate na longoli poso, mais na tika lika ndenge moko. Na longoli ka poso akala, mais na tika lika mutona na ba vene nanga. Mais na ozala lokola chenille. Omoni tant na ke na pumbuki pena na o na za susu ko sala boete po chenille boete ba sala de boe. Non ça sou bongo te na rampete mais na komi ko pumbuka. Na komi ko voler lokola Ezanine. Sorry. So longo chenille comme un papillon, voilà, merci. Moni, tant on a longo chenille na komi papillon, on a changé na espèce, on a changé na nature. Vous comprenez? Si qu'on lit comme vous allez en donc mutazo changer espèce n'a été, a changé pe nature n'a été. A Kenanda Kwalibala avec le même comportement, avec les mêmes caractères. Vous comprenez? Avec le même tempérament. Vous comprenez? Ce que l'objet est ngana zala muta on sait pas na bango na za mutu ya kanda makasi a même kanda na tina nda Kwalibala. Vous comprenez? Si qu'on zo sala que bon yo changer te, yé pas changer te. Bon le ko la neutre na phase. Alors que aussi mbaté so ba coller bino place moko donc vous allez la phase vous moni ko la moto autant o yaza neutre o yaza phase vous pesi siko courant mati donc et loko na nu ya makasi yango wana ko changer nature ko s'accepter que désormais na komi mutu ya na komi mutu mususu na komi na nature mususu na changer makambo nyonso on a créature mususu. Voilà, et le rozo pour ma biso na nu yango wana. Yami balé omoni tango bosi bokomi mutu moko bobalani. Donc ngana koki susu ko tia matoi na ngana mutu mususu te. Na koki susu ko fungula misu na nga ekeme pa mususu te. Surtout makambo ya koyoka. Ozo mona tala l'infidélité bandi et bandi na lolati. Ah, OK. Mais na lola kolo na mokili. Le Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre, l'univers visible et invisible. Apesi mutu eloko nyon solobi nyon soto ya yo. Lia, sakana, mela, bina, lalandengo lingi. Mais eloko oyo ko simba. Et puis ami balé alobi na ye omoni ba biloko nyon soto ya la yo ne pesa yango kombo. Apesi au pouvoir. Apesi au pouvoir sur toutes choses. Yo pesa yango kombo. Mutu abi kombo ya nyoka abi yoza kombo no nyoka. Or kombo ezara depuis utokala kombo za toujours na identité na. Très bien. Chaque nyama ndenge ba pesa ka wana kombo na elinga kolobela pe eloko moko. Siko mutu apesa biloko tu wana mutu. Mutu nzamba pesa mutu apesa nyoka kombo ya serpent. Na signification ya kombo eza mutu. Donc mutu déjà yebaki serpent azanani. Mais tel que mutu ya pesa ki kombo. O ya yeba ki serpent réellement azanani. Abi rôle ya serpent. Abi rôle ya serpent. Mais tel serpent yepa nae, moi ça saini. Apeso elitoyi. Et le zoboma ya mi balé. Et le que zoboma mabala na biso yango wana. Donc si on a comprendre bien l'analyse na yo, so oza déjà engagé ko pesa attention pas mutu musu na libanda te. Exact. Afin que okoma séduite. Mais dis-moi. J'ai aussi un passé. Ngana bali chasse c'était. J'ai aussi un passé. Parce que le bas nanga suko ba le passé on a ba numéro de bango na téléphone nanga. Musu ezaba relation vie gochobi que non. Papa. Ti. Makambo no ezamba tala. Nazalaki na moi quelques 2-3 numéros. Mon peut le solo vrai poto te ya bato. Nazalaki na moi quelques 2-3 numéros na tseka ndingo lo bio na ba relation. Batu moko vrai, batu moko ponanga bazaki bien banini. Et puis tu vas sur la biso to kutani pe mobile libale pe. Omoni atovani pe place mo ba son melinga pe sucré. Mais au fil du temps pour nanini mutu cerveau ya mutu azaka animé na ba sentiment. Mutu azalaka animé na ba souvenir. Omoni tant to fréquentation wane komi kozonga.
tokomi ko vuzonga tokomi ko vona place moko affection pe ono ya malé souvenir et se remonter et nga créer un problème ni t'étais prudence nanga ni t'étais fidélité nanga na linga na tomber osomona c'est alors la tango na moni on a bien te bino nyonso kaka rasé bam na rasé na bloqué na bloqué sur ton côté dans la bonjour mais ton téléphone ne passe plus tu m'as bloqué pourquoi on a fait voir que non et aussi mbaté et puis une fois tenté ne tala basi yebi pina ki naza marié mais à calculer pina héros yo pour yebinga bien déjà 20 heures na ndako nde area benginga parce qu'on a yambina bengina je comprends et ça va makambu il faut qu'on éviter penser na vie toujours bato beta masolo moi tant que ça l'émission botomi sepelisate bato ba hôtel biso bako kapé ko jwa mayele et lo kona ya ko pesa lito il faut éviter ngana le toujours na moi c'est dans je dis toujours à mes nièces à ma fille aussi Doréa là où tu es je te salue papa t'aime bien dans le bakane moi c'est appelé ya zala raté et jeune fille on a appelé ma casse jeune fille on a solo la bien moi c'est appelé ya zala raté pour moi c'est ko kalito ité to badiga hi mutu to ya lilobo ya koto na mato ye ko a pasolio tempa OK malamu on se retrouver des choses na senaï après on memi libabe na kati ndako mikoshi ndenge ba soyeli balobaka on memi on na kati ndako mpoka on memi on na kati ndako vous comprenez et loko ya mibale ezoboma ba mabala na biso yango wana au-delà ya ko s'attacher ko komana no mutu moko en chair et en esprit conformément ya le banaza parce que c'est spirituel ya mibale makambu ya ko pesa ka litoi o pesa kana ni litoi libana bino umela ndenge ni lelo bat makomi na ba méchanceté lelo peut-être bozalaki na muninga moko bo pasaka ba moment ngatangu na bali je fasse tout hein peut-être ba photo tout na de faire disparaître mais ya garde ngo okola me rappelle un bon moment bo ba publier ngo ah oui hein ah oui pourquoi nuire bino ozomona sikoyo soki moi si peut-être moi ça qui parana été azola na mabana mais camarade mo ki atali yango boy oyebite moi ça pesa litoi na kopesa litoi wana akotise makambo mabe na mutu abebisie mutu donc alongoli ya malamu atie ya mabe tension bandi na palais omona pe muke lokola pe biso na pe na mwana muke et otala ngana soni mo singa na bala ko bala otala ngana soni si ayo ke tsoka na bimi abo benganga abo bima on a vendu la moninga zoba na yo zoba ba mangala bongwe bandi ponini apesa ikali toi. C'est très dangereux. Infidélité, bah cause infidélité dans les mariages et je banana au niveau. Est-ce que les femmes mariées à cause de ba copine, ba camarade ou relation na ba c'est ndumba libanda? Te wana ils ont raté. To bengi déjà moi si ya ndumba ba. Il y a ba ils ont la femme mariée mususu. Azana ba fimo boy ba sa ba vina bango ba defra ba defsa biloko ba pepa ne ba defse ba biloko ba benga naka ba kutanaka. Est-ce que c'est vraiment important que les femmes mariées aient je peux dire quoi? Aient une relation na bato bongo ou na no balité. Non bien relation o le kinga mobile une relation ni. Relation oyo le kinga mobile une relation ni. Moziki o le ki moziki yanga na yo nga mwasi mobile na yo. Moziki ni ko le ka moziki toli kelemba nini. Pourtant nga na yaka nango na tango no moni na zabo no sala musala. Tango na uzonga na parler na fungoli poche. Maman elle likelemba yango na tena likelemba si likelemba na biso yango si moziki na biso yango na fanda kabo chou il fait très chaud tu vas le bien comprendre que somelanga mo eloko maman tu vas te tourner sans zete wana moi moko mo si likelemba na biso yango siko yo lingo ko ta likelemba ni ponga no déjà to sala likelemba yo lenga na le kuti yo ndo liaka mingi c'est ça donali kele yo mutotiela ngai reste mutotika nango likele mo sel mobali mudatiaka mobali atiaka ya ye atepe ya mwasi très bien muziki ya mwasi na mobali atie ya ye atepe ya mwasi et puis mutaliaka likele mango zaka mwasi mutaliaka muziki yango zala peka mwasi nazolo bana yoti o likele mo sel na yo mbalo uliaka mukuli eloti po yem dazala na caisse allez yem dazala na caisse allez donc chaque jour on a le rôle à carré au bout là non versement c'est ma femme
alia ayenda ebika comment entretenir nga pona za la mortité comment entretenir ndako comment entretenir bana moi ba réserve tiaka pembe ndengo na amortissement na bisoti au cas où nazui moi panne c'est à dire que mon abeli abimisi kaka wana soki na kokina ko bimisa mbangu te a recourir kuna asali do likele mbananga isuko likele mbo eleki ya ngana mwasi na ngeza likele mbani oyo foki no sala likele mbali banda oyo foki no sala muziki libanda papa ko permettre yango te po kuna oyo ba muziki no ba mama kele mbawana ba masolo oyo ebeta makuna na kati ya ndako meko beta mate batu musu basala balinga kolakisa batu en faux ke ba yebi ebele mais en soi ba yebi te OK tala vient nga moko boye tokina dans le passé vraiment lointain tokina concert pour natanga kombo leader wana te papa petit wana zobina kamulangu donc na biso André akabwana likolo na se parce na katikati André mai ezali mais na biso azo balola luketo via lobi petit na odaya via salatu kanini zalaka ba danseuse bazoya via ke pese mbongo na papier na kati moi kamara bombe guzinga kyango asimbisi na papier na numéro quelque temps après petit to ko vina na mona pe sera ngo deux fois bon na vie mais plus tard via robete la nga petit ko tala ka bango ne ba bina ka ona te siko via ba ka non tango ba okende makamwa no muna na scène wana yango pende ba kosalele na live c'était le contraire ozomuna elo wana ezaki na cadre musala na ye peut-être a melaki biloko peut-être azana ba état moko boye oyebite to peut-être apportaka ba esprit moko boye ba esprit wana nde mutu ezobina na place na yozomona nyoka moko azobina ezomona ke mutu ezaki yete Djoka nyoka moko nde azobina bina c'était tout un esprit bo batona ti ba yaka na basala ba rituel na bango moko boye très bien donc ce qu'on a yosko tali bolobi ya yango batu musu balingo lansa batu ba vrai faux alinga l'action ka yebi ebele ce que moi sinon peut soit faible d'esprit amemani c'est ça ndenge baloba nini les esprits moyens et il parle des événements les esprits faibles parlent des hommes c'est ça mona ce que les esprits forts on essaie de changer sur certaines idées. On essaie, ce qu'on a dit, tu échangeras sur les idées, sur le monde, il y a un monde déjà pour évoluer. Tout cela n'est pas bien. Ah, ma chérie, chou, ninga benganga. Toi, le gâteau, mon livre, mon boy. Ah, yebi. Oh, livre fort. Assomi la gade 2-3 fois boy. OK. Attends qu'à titre ah. Na mon livre moko bo zonk sela ngambongo na ngato seki na tellement c'est intéressant et c'est encore moi 50 de pages na tanga ngo pesile Néhémie le prophète Néhémie mais kuna na kati ba zolo belango plus comment Néhémie a réussi ça qui na entrepreneuriat ozomona do na sana mo ba notion sur ça pour na tanga livre ya Néhémie ozomona siko batu ya bongo mo sona ke kuta na bango na nini na musique to na nini bando betele masolo ba événement biso to kenaki boy tala biso to salaki boy et le courant to kenaki kuna zalaki somwa papa na mone papa wana yo zo raté yo vana kananda yo kananda ya biso beto za basema bala to bimbaka na biso yo kaka na 30 ans na yo wana laki no ni yango ya libala yo kanya kinakela ka musala windu no wana oyeba na ekoma makawa koma yeso oti musakela makamu na o nyoka serpent akoti eloko zo boma mabala yango yami balé ba lelo zo umela te pour année réseau est-ce que réseaux sociaux comme réseaux sociaux vieux Gauthier réseaux sociaux ils ont un impact na kati ya vie ya batumi balo balingani makasi te réseaux sociaux au papa ils ont influence moko boye na ebité on très négative ya ko ils ont la énergie négative to kina na bongo ils ont forte tala ngala comme mon ngolo la énergie négative j'ai aimé na ta on tala ba no parcourir ba makamna kaka na Google no tana ki mona écrit moko boy parce que tant on a cliqué pour na kota na tala ngo bien na ki mona dessin moko boy statut moko basali na Japon batie
mutu moko ya munene mais asimbi smartphone donc téléphone a munene koleka yo tala mutu munene sikoyo mwana moko ya muke amemi ba livre eza na Japon sikoyo batie tango mwana na vandi mala moko atomboli mutu ya munene wana do balance ke na ngambo ya mwana sikoyo na balobi na Japon balobi le livre vaut mieux que les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc bazo tinda batu soko ndo zo mayele kende ko tanga livre. Or ba famille na biso pesa ba livre. C'est que tant to voni na ndako na zo beta lisolo ya papa nanga ya maman nanga makambo ba salaka maté ba ne ko pesa biso la manière dont ils nous ont éduqués ningi ba lakisa ki biso importance ya classe ningi ba lakisa ki na importance ya livre pour ceux qui na lingara livre za po na jong pa papa nanga balbe nanga tanga ka ba livre mingi parce que richesse moza na kati ba livre. OK. Vous comprenez? C'est vraiment toute une école. Mais si ko lelo ba to moni importance à livre té ba to lobi réseaux sociaux. Or si ko ta la bia moi si banda simbela ki TikTok. Madeshu bande banda ikotoka. Madeshu toki, madeshu toki. Mo boso avant le téléphone vie goche. A ofana makezo lizika na moto. Ya vandi ya. Na makolo na yi. Omana obenga mwana musala mado yaka nanu ye eza awa ye kabo une femme mariée siko une femme mariée loba nango zomona moni impact négatif ya réseaux sociaux na kati balibala na biso yo zomona ba image te ke mwasi aye tango to bandaki soki na ye ayambinga bizu chou alongoli o veste azui sakate kuna pembeni alongoli chaussure kwa liboso apesi yo mai mais lelo ezali nini adui makola te na canapé et puis afungoli télévision série zo talama yena téléphone na TikTok tu okoti wana bonjour chou atala yo boire pour noter na par na regard bonjour te bonjour oleki okei oyepo vandi mayo banaki babandaki ko peso vera mai. Elle n'a plus le temps pour toi. Ok, na cuisine, fongo le frigo, so congélateur. Là. Donc, basi na biso bazali susu na ba tampon na biso mibali na bangote. Siko yo komi ko sala makambu yo moko. Siko tango ko sala bongo lembi o saini. Mais oh, attends, je ne suis plus maître chez moi. Attention, c'est sauté. Attention, c'est sauté au bandi ko milobela, je ne suis plus maître chez moi. Au salinini, au bimi libanda. Au mundi ki ba maba pour ni ba maba les o melate. Ba cause ba infidélité. Ozomona siko kaka na kati ya réseaux sociaux wana bon ba numéro ba efasa net singa son numéro je lui ai dit tu as ton passé tu as tes relations tu as tes connaissances tu gardes ton numéro moi je te fais confiance bon kaka garder numéro na yo continuer na numéro na yo sala makambo lingi mais siko mabezo zala nini tango atika libongo soit pas changer numéro mais ba se retrouver na Facebook. C'est ça. Va se retrouver dans Messenger. Va se retrouver dans Instagram. Va commis na bango sous kokomana. Ce qu'on a kokomana na va commis ko se rappela na ka ba souvenir ba nini muke ozali wapi oyebinga te a komo tuna yo. Est-ce que yena ngai nanya leki? OK. Ozomona sika réseaux sociaux zobeba. Après wana te nazo ya to kutana aki azongeli makambu na ye. Lokolo so bali Dieu ne le permettra pas bakokanga yo. Zomona net une émission nanga mobo sur ma chaîne na na rubrique mona bakuna ne faites pas ça chez vous rubrique moko boye je pense aux arana yo au moins ça le bar na mbaye na d'ailleurs mon ex est mieux que toi au lit o komi bongo ndingeni balandeli tant ba ba téléphone ya moi si balandeli ba emona ke akomaka ko komana na ex na muta ya amemaka na niveau na litoi. Est-ce que lui et moi, qui vaut mieux? Nani penza, moi c'est qui a le bio. Sili. Kasi télé le cas, kasi faut zongela rangote, na se penza. Habité na oya nanga, pardon, nandoya nanga. Ye asoyi kaka moko ta esili. Mais ye wana soki ngai, moko ngo, ye wana. Mikolo ba otonda te vieux goche ba otonda te. Comment ko sala oyo. Obimana tongo, mais sur aujourd'hui, na rose la peut-être na
2 émissions panayo faut na sala pe pananga place musu pe nazana sous beaucoup d'énergie aux gars. Beaucoup d'énergie, je parle trop du tamboula joue le bango na nini te na réseaux sociaux te à part maramto sala wa moi place moko pe na betaka moi tour hein na kena ouais place au titre au vendre là osomona donc c'est dire que na ko tamboula bongo toute la journée mais ye wana va aller na sanzeta zo zela ba chérie a telisi mbebona e mais ngana to dépenser même énergie c'est ça ngana to tamboli ndenge moko te et puis ngana to za suna âge moko te hein virilité on a zaki na on a 25 ans 30 ans 40 ans ils a au-delà il y a 45 ans to na ngolo lote ndé na kozala nango kaka mais to sala kaka tout que ezala bien ozo komba siko tango moi ça pesa ki litoi histoire vrai no betela yo lelo moi ça zab mbal parle bien bon si tel est le cas que n'est pas un mouton ça mieux que nga le lazole là c'est mouton à ozoyer à récupérer ça tant ozolo bano wana ye pas zaki na oya imutu siko yo rotia yo alors akomo le bané ngam na tinda ko boma libala na po sa nzoto no monde bomi yoti le koso na yo moko je comprends donc c'est un peu compliqué et le ko zo boma le ba mabale zo sala ke u melate parce que ningi na zongeli awa mutu mobali nanu a quitté te physiquement pour s'attacher na moi si na le débat comme mutu moko pour so to komi mutu moko ngano to lota ndoto moko et puis ndoto to lota ce qui ya noir blanc ce qui ya couleur et nous ba ke pasi na yo za pasi na nga et sengo na yo komi sengo na ngai vous comprenez famille no komi nga famille na yo komi ngai siko mutu bongo mutu ko sunga yo na faiblesse na yo lokola ngai azate mutu pe ko sunga ngai na faiblesse na yo na yo lokola ngai azate je m'excuse vraiment parce que ça poussière makasi azate vous comprenez donc et le ko zo boma penza ni nyangola la sina bimisa je pense quatrièmement manque de préparation ok manque de préparation comment fait gotier bato basali ceux qui 5 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans la fiançailles pas ça préparer tu sais ba prier à église mon corps ba ceux qui ba dire que so ba diagonale ba yebi que non de ba ça pour ba futur marié et arriver infidélité oui papa nanga avant 5 ans jamais besoin que tu vas dans na peut alors si qu'on a un son conseil il l'avait jamais fait tu vas dans Kaboé c'est lui qui m'a donné le premier verre ya masanga c'était mon père qu'est-ce que na kena somi na tie ah OK vanda je peux verre papa bon déjà na homme la paix masanga te habité zongo muketo melati alobi na ngate ko komi déjà na âge mais faut faire attention à bien les bien hein? Mais faut faire attention hein faut so zoka omoni masanga nga papa na zo ngolo la fufu osomona nga papa na sanzi na le na sanzi te papa masanga pe zongo bongo soki ole omoni ke lumo tondi otiki na pour tika lopile ti voilà nga déjà kolia na nga na tondi sa libumu na nga te bon nzamba sala nga bongo kolia na ngeli na lika pona telo na estomac oui comme la paix tant on te voit na omona no so na meli moko mbaye na bino kalumi na nga basuka mba to mo seka ngai po na koli bongo avani singa boto beta masona titi papa linga maman makasi ya numu na kande ba vivara donc jamais l'un sans l'autre tango koma mukolo omoni na vana na mama nao tango koma pe mukolo o comprendre boyende za la bien yozo tu na ba question comme musole fatuna nga aussi mona na beti mama no mbata nabi na sutu na bité papa abi atana kata chambre na beta ke mbata te soki asili soki na asili kisinga na bimaka nga na ke OK okotuna madame na nga ko bisa obongo si elle me met dans mes états na bimi na ke et puis soki na zongi la lisolo wana te na lisolo mususu ye mo bikaka mutoyo bon azani ka moi ça bika nenya ko apaiser mobali naye vous comprenez sikoyo tellement to vanda pe na makolo ya ba parents te biso ki lelo tozana temps pour na ba parents na biso te tozana temps pour na mate ya te
tous les matins pour nous kolinga parce que les passés nous ont préparé le futur. Et le futur. Tous les temps on a été. Tout comme que ça la makambu ya kilelo. Ozomona. Donc manque ya préparation wana. Ya koyoka ba parents. Ya koyoka ba boti. Ndezo sala ke tango mutake azalo kola ne ba nyoka boti asundoli bino na zalo. Oya kobika biki, oya kokufa. Bokole kola ye moko. Ozo comprendre. Siko tango mwana zo tambola bo kene ko kutana na nani. Nani mutate yaki mwana na yo bimisaki osufraki ne libumpana 9 mois. Mais mutu mususu muta formele o mwana. Mutu mususu muta komiseli o mwana mutu. A komiseli sko mutu nini? Danger pour la société. A komiseli o mwana mutu nini? À part danger, a komiseli o liwa même pour la société. Voilà. Yango tozo mona soko lingi soko sakai nanga na okende. Mais lelo batango pe bakenda bazwa mieux que mibali na bango te majorité c'est ça la justice de Dieu n'est qu'à tout ça dans film ya Mbembele hein. Mbembele oui. Justice de Dieu ya na OK mais je suis comme mieux que nga. Osongi chez les parents, okomi kolela, okomi kosanga na ba 1000 francs ya pamboyo. Omoni okomi sko corrige. Okomi ridicule. Na mutu akokai ko approcher ta komi ko approcher yo. Vous comprenez? Yango zo mona mutu mususu aboyi libala mais akekota deuxième bureau. Est-ce que ça à l'aise? Voilà, donc manque wana ya préparation wana pe yango zo la cause ya infidélité ozo memalelo na ba mabala na biso ezo umela te. En tout cas, oza émission mo makasi sujet mo makasi on a parlé sur l'infidélité. Na yebi ke bozama yele makasi ko le kabiso. O biso tolobi eza onzamba pesa ki biso pona lelo. En tout cas, soza likanisa ko bakisa bakisi. Soza na sujet au moni que non peut-être tolobela ngote o le pesi biso ngote o développer ngo. Makambu o tolobi sur l'infidélité et eza makambu oyo et ça les ma trop. Même nous les jeunes aujourd'hui, na complètement ba doute pour na robala. Non mona ka soki kana bali tango mususu peut-être biso bato bazwa makasi bo tala peut-être donc autrement va frère année prochaine parce que total la réalité makambo ça les tu te dis non c'est pas possible mais tu dis que Dieu ne manque pas de témoins basi ya malamu bazali o batambo na ko banga nzambe bazali lokola ba joli sœur nanga joli na Lubumbashi sœur wana boma libala kapona abala pasteur basali 8 ans de fiançailles na mobali na pasteur yego tu balani après une année moi mon bala ABC moi sina ke non ke li fête libala na matadi ya petite sœur. OK c'est bon. Comme la femme travaillait notre entreprise mon boya ba épice azali caissière. Comme la femme travaille OK c'est bon. Zana préparer qu'est-ce qu'il faut? ABC que non il faut caméra, il faut moi c'est assomme bilo union surtout. Pas bien légalement moi sina. Assomme mon bana APC. Nambo matra tout. Oh non, ça a une semaine, puis on a peine la famille à profiter. Et que dans mon bal, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Na musala kuna ba ki dia sango boss na ki sango ke non que sœur na yo ninga za une très belle femme. Que sœur non ninga za boy. Aza yemo na ndako mobala za surtout mbala kima kena na. Akom ko linga que sœur wana. Comme ko linga e que sœur zo boy. Puis c'est que non. C'est bon, alors tu choisis entre moi et le boulot. Aïbsabi, le boulot qui est comme ça, va comme tu fais le boulot, il faut tous aller non, si c'est comme ça, je laisse. Atika Moussala. Atika Moussala, vieux Gauthier, Atiki Moussala, Tiki. Il faut pas payer ça, c'est quoi des comptes, sinon, boss, on a calé. Tara, Ningezaki, Nabatana, Namboka, Nabiso, Moutasan, Nambongo, Samani, à toi, la justice. Au Samani, ouais. Mais Dieu merci aujourd'hui, tout le ministre Nabiso, Constant Moutamba, en tout cas son excellence, Boté Belé, nous va protéger. Dieu merci, tout comme il déjà, ma ramie sur le mot qui est bien. La sœur là, vieux Gauthier, essaie de trouver avec $300. Au Sanamoni. Là, on foutait là. Famille pauvre, qui a dit pesa, qui a dit. Il y a Moutabimi Samoutou. Tout le monde a prié, il est venu vers moi, à Ibsinga Tosolo, Naïb, c'est pas ça, un bon one. Après c'est un bon wana
na baloleli mbongo emati to sa ndeli nga mino zo maison zo maison bizo maison to zui mose ouvre gochi to tiba biloko mike na carte biloko $300 na maison après 3 mois bote que 6 mois plein na ebisier to zo maison mso elandi to bol to su maison mso elandi moko tsa ba fufu ba semoule bani oh ngabi ngamo na sala msala na yo vanda ti na bise bimisa passeport amisi passeport de Chine kozonga kana uti lisolo uti oloba ya litoi ayo kutala mutu mo bise alia ko mbongo olanda te ba bénéfice ozonga na za ba miette alda makola nga mutu na yebiso ya solo tala o mo so diable ya détruire ya na ba preuve moko yo mo so ya solo pesa ya solo tala nga na dia jolo to beba na to kabwana to loba tout ça 2 ans 3 to loba na ate na yebisi ya joli to kabwana yo mais ils ont volonté na ngate. Moi je voulais d'abord te laisser à l'auteur parce que quand je me suis attaché avec vous famille nanga ezaki d'accord ba sepela été babino ke ba mwasi abatu ba kokanga yo ba kokanisa peut-être mais na tiaki mutu kaka et puis pendant ce temps la famille na munaiba ki yangote ba tunyoso na mona ki bangote ba yepo mbongo ye mais ninga na so kende boy no kena yanga nyonso grâce na ngai secret na ngai bilengi na ngai na okende nango ora na ngai na okende nango yo po tika na yo yo goche 3 mois ya kebele bon dans 4 ans bakangi ba maison akoma koluka nga na ebisio batu so ba bebana mamnyo so beba si otongo beti lisolo ya infidélité na se rappeler pour sacrifier musaninga pour na mobile une très belle femme moi c'est kitoko et puis a marqué ma makasi magemba banka munyo sona mais en tout cas c'est un sujet vraiment très important à makambo zo le saison 1 oui saison 1 oui et il y a surtout kolobela sous par rapport il y a la société ne ba tozo vivre ba nini wana tout ça on a des choses autour lobela en tout cas boza toujours branché ce côté awa rôle pe ya chaîne yango rôle chaîne pesa na rôle moko éducatif ya ko éduquer bato bazolanda biso et puis chaîne il faut la paix na moi ezala diversifier ozomona ba nini ezala diversifier ba émission ba makambulika na kuna zaka ko ni loko moko te er moko pe to beti li solo abale er moko to beti ma solo ya boye ya culture to beti ma solo éducation ma solo mboka ozomona donc bato baza pe libanda bazaka na posa bayeba nini exactement so le kana mboka na biso ne solo to beti li solo ya changer constitution modifier constitution faut le bilan ba biloko na ba émission. Ok, merci beaucoup. Nabiki Bolanda Kibiso, vous partagez, vous likez, vous commentez comme d'habitude. Et ça là vraiment Kitoko Makasi. Je vous aime beaucoup. C'était moi, MCH, c'est la sécurité à Souka Babakou qui est votre présentateur et émission. Invité dans Izaki. Mon vieux Gauthier, business, babi, 112 livres. Yemoko, 113e Yango Azotanga, directeur en marketing à SB. Nous avons micro panel, on poser une question à Souka par rapport à notre produit qui est Silabissa le prix au Cabo Enemba Moko. Vieux Gauthier, film na biso pilou face ça écrit na biscuit na biso qui est Gaïta, tout le monde qui Dieu merci, film qui est bien, tambouli bien. Intervention ya maman Makam et pas à concert na biso pe ayamba qui est donc à valoriser un peu mam sabenga nga mingi à considérer nga trop ceux qui a benga botango na ceux qui a benga sala nga esengo parce que na zongaka ça qui a loso zanga ate mais atei a beti cette lobby to tika bolingo hypocrisie olinga nga te ko sekisanga te et puis comment ko démérer na kati bolingo hypocrisie ceux qui yeso azongilelo est-ce que kenelo là bato babi abwakela mutu musu abwakela mutu musu ndengeni omoni pour répondre en bien je venais de recevoir J.D. Ilua, le président J.D. Ilua, chef coutumier, que je salue. À Betelinga le solo, les 3 proxénètes, voilà, proxénètes, il y a Cardozo, Mille Esprit, Kandu, la PCP Bambo Tebele. Alors, tel artiste n'est pas vivaka. Mouta bengi biso na filme. Yoka li solo bien. Touye, il y a Kaninga là, bonjour. Na kuti batobika bonjour na bendi kiti na nga na vandi
na bimisi téléphone ngani na tie mutu na sebo yepe kuna tie mutu na se mais siko to yebi surtout photo tourner or ndenge to tournaka wana esengaka mwa connexion siko biso na biso déjà to couper connexion alobi na betelo lisolo oyo bato bale bato to tourner na bangwana soki na kosi baloba tangu mam sayabi kaka na portail ambiance et bandi donc a créé une ambiance donc mututu otiki pena téléphone abandi ko sexa bino siko bino tout boye pembeni na eba se rassembler autour de mbala moko a changé atmosphère il y a lieu à tournage a changé ambiance donc a créé convivialité moko a créé bolingo oh déjà tozalaka nango mo biso moko tokoma ko tindikana mais ce qu'on se retrouver alors tel niveau ya mutu wana donc à tel qui mams oaza leloté malobité naïe na tournage naïe place naïe il faut bondeko ezala il faut ayebi kozala artiste très bien comment yokoya ko tourner na lieu ya tournage au créer ambiance na nous yo moko tango tie makolo na yo et pourtant comédien ça mutu apesa mutu ese voilà mais yo siko yo opesa ba tout déjà ba mère mo boya te tango na ye normalement tango na lieu so ba benginga nga na ye na nyati makolo na benga déjà connexion c'est-à-dire que nous créé faut senga na nzambe atmosphère oyo kozala nga favorable parce que atmosphère yango eza ba mirte atmosphère yango ezali yo ezali diedo ezali oyo ezali oyo funa créer atmosphère wana et puis on a une voiture akuti bato bazawa omoni a parquer fati avant na voiture aho c'est là-bas benga na tableau na ya rouge connexion ce que ezate omoni sozo omoni net ba ya sele masasi sozo jouer nae ozo jouer mwana nga omona gote ayambi yo après na tunaka ya ezana bité ozo mwana nga photo za la connexion photo jouer papa na maman bien siko Jide azoloba na émission wana bato balandango Jide alobi tant to jouer mam sabenga bi Jide obike nga na mwasi na yo nga pe na biki na mbali na nga longola ki Jide nga na longoli ki sila to jouer mwasi na mobile Jide abino lokola omoni artiste c'est ça si la bisalo maman makambo lobi na bwa kele mutu ndenge ni po eloko si la zobo ya nde hypocrisie tala ba artiste tant ndenge bavandaki na hypocrisie donc soki muta kota ki wana muta ko ba peteke abatu ba tourner lobo c'est la kaka initié makambo ndenge zalaka donc so koto mono ndre soit batu ba vanda ba mela ba sucré donc ambiance même ya place à tournage eza na ngote po mututu yanke na kwa na ye mututu danger na kwa na ye star na ndenge na ye moko liambe boebele musala muke usomona siko ba mams baza batu ya classe wana te mais tango lobi ke to tika hypocrisie mama makambo lobi mabete mama makambo zo benga kandi bato to tika hypocrisie to lingana kana biso et puis toza obligé to lingana to vendre sika moko to vivre ensemble le vivre ensemble ne ko tombola musala na biso abwakeli mutu nani oya lobi yenda za hypocrite lobi mutu za hypocrite lobaki oya ko sela ngo émission hypocrite liboso ye pardon. Merci beaucoup à prestation par rapport à Film Nabiso. J'espère que si on dirait les lois. Oui, et Biso, moni était même nga. Nous avons l'autre fois une émission. Ceux qui déjà ont comme la difficulté, moninga nanga na zalaka na ye. Lelo na mono comme na mwasi dans so bando le bandakala. Vous comprenez? Et meminga ya koloba, ningi na zali wana, moninga nini ona kolakise métis noir Glodé Lunga, Lukala Ngangu la mère d'enfants, des enfants. Dieu doit se karo kaka. Dieu doit se karo kaka. Dia so se kaka. Zomona. Nartala asko nani na la qui sait pas mais atoza muninga na ngane to suka na seba nzete. Normalement c'est ça. Tika makambo wana papa. Na yebi position na yote. Oyo zala ofungulela nga mwasi matoi na makambo ebele. Uso komba meminga natala nazwa to na zanga na ngala zanga te so senga na ngote na banote mikolo na bano mikolo te
na bano peut-être lelo mobulu bano ah che siko ezate sikoyo ezate menabi ke d'ici là na kozwa langage ya bana nzambe voilà nga na koloba no teke che mikolo mobulu ah che na biso mpia kamoko ezotu nga kuna na te nga na zanga te siko nde na nango te mais avant nalala na kozwa kaka na puis naza bakuka baprésident yosha bazali batabu fatu bazali Mama Zozo na Indi bazali Mama Eli national bazali Mami Dachou Banyota Chouchou na Mami Dachou et puis Domazé Tanto azali. Merci beaucoup vieux Gauthier, mot de la fin Kabwana yo te eloko zali mission na biso yango wana toyaka na bandako na bino po o toye to lobi te ke to leki na TV nde to leki bino te mais oyo muke to yebi to ça l'effort bino pe boyeba to kabolana musu pesa kana ngina ke sale mission na rolobela sur tel mutu musu pe alibano bino moni ata pesa nga pe mayele nga na ikaka na mayele yango na tie awa po na bolamu na bino donc yo mutu okomi fiancé yo mutu basi babali keba na kopesa litoi et puis ça là effort au quitter et puis yo na mwasi na mbali bo s'attacher bokoma mutu moko en chair et en esprit. Voilà. Merci beaucoup mutu moko en chair en esprit. Yango sala ki ere obwakanga madeso epola o na mabela malamu na boti mbuma o. Ah Nzamba biko justifier bana na ye, nzamba justification en tout cas biko justifier bana na ye. Côté walbaki azama B, côté bakizaki balobi, o peut remplacer on a epeka azama B. Changer bongo na mutema, zala véridique, vérité sauvaka. Lokuta e bomaka, e ko bomelo na libala, e o kabolo na batu. Mais sozo ba vérité, ozala sauver. Merci beaucoup na batu nyonso o balandanga, merci beaucoup na batu nyonso o en tout cas bakomelanga nzamba pambolo. Bino batu bodimino ngai bo finga nga na ba commentaire. Nga pe na posa bolingo na bino te po bato balinganga baza ebele. Baba kuki nyonso partout bambote ebele. Gros bisous. Soto kuta la prochaine yeso azongi te. Diedo Diasco. Les mignons garçons dans ma caméra bambote ebele bi ka sepele oki bien. En tout cas, merci beaucoup. Tu as la prochaine vieux Gauthier. Tu telemi. Tu kabwana. C'est tout un plaisir. Il y a le Boloko TV. Na PCDG Bambo Tebele. Puis, Azam maman ya Bissal. Maman na biso. Maman na biso si la biso. Il y a quoi koko na biso. Il y a koko na biso. Même na biso. Même na biso. Donc, Tolobika, merci Belé. Bon, vous continuez à suivre la chaîne Oyo Boloko TV officiel hein Boloko officiel TV en tout cas vous allez discuter pe ndenge bo benganga awa na no sala fort vraiment que ceux qui ne l'équipe na émission na décevoir te na tsika ba prendre na ngai merci beaucoup à la prochaine ceux qui est sur zongité.